Bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, boa noite. Ezali Susso aqui CDB na 2024. J'espère que todos abisonhos bem. Zambe abate de piso to koti malamu na mbula ya sika oyo biso to bandi. Na ele susu na temu susu poto partager ensemble ndenge chaque fois nazo continuer ko bapona temps na temu na biso etali ke makambo kaka ya sucre ya malade ya sucre ndenge toko se protéger pe ndenge nini tokoki koaméliorer situation mpona mutu oyo aza deja na ka ya diabete. Bon, tomoni ke mbula ebandi ya sika. Soki totali bien mingi na ebandela mbula bazwa chaque fois omona mutu aza na bit eloko oyo alingi koresi na de na mbula siko tobandi. Siko question ndenge ezali bit na yo mpona 2024 eza nini? Eloko nini oyo liyo olingi ko resi na etat oyo totali tobandeti ya santé na yo oto na santé biso oyo olingi ko resi oyo koaméliorer na oyo peut-être pe ko changer na 2024 oyo tokoti. Mpona mutu oyo aza diabete ayebi passe oyo mweza mwa document moka mokie babenga yango diabete pass awa na Allemagne otope Gesundheit pass. Mingi o baza na diabete baza na mukanda oyo ezali document moko spécial kaka pona batu oyo baza na problème ya sucre. Na mukanda oyo ezali pona 5 ans. Après 5 ans etondaka sima bapesa susu mususu ya sika. Bon, soki totali ke na mukanda oyo ezali ke chaque page ndenge eza boye chaque page ezali pona inane donc complet boye ezali pona inane bona caméra ezomona penza malamu te ezali pona inane. Donc ne bandeli awa ezali bakomi ke pona koyeba donc ba identité na yo kombo makambo nyonso adresse mais est obligatoire que otia à part ça a ezali docteur no ndako généraliste à part na sena on social il faut otia adresse auto caché ya ninyo ya diabétologue awa ne esoko continuer au mona susuke ba pesi ba information eloko nini donc ça document moko très important na ko conseil mutu nyonso o ayebi ke aza na diabète donc ba diabète ya type 1 na type D donc eza nécessaire koza na mukanda oyo okoko tuna mukanda na koko zulango wapi mukanda oyo ko tuna ba docteur o ba traitaka yo baza mukanda oyo pe soko za nango te na ba pharmacie pe bateka ngo kutana pe a cher mingi te à part ça ko pe ko senga ngo pe na assurance na do na krankenkasse ndep soto ba awa na Allemagne okoko senga ngo na assurance no ba ko tindela yo pe yango. Bon, so awa siko ezali ke bakomi banda journée banda mbula nini oza na diabète après à part ça oza na traitement nini osalaka osalaka ta mosusu ba traitement no ezali ya alimentation na sport otope traitement na yo ezali ya kisi kaka to ba ya comprimé otope traitement ezali ke ya obetaka chaque fois avant olia tonga ya insuline otope kaka obetaka tonga avant olala ya insuline otota msupe na tonga mbala moko donc nyonso ezali apona kokoma na papier oyo. Oui, à part ça yesu supe ba nini ba cours oyo sali pona toyebi ke na mutu oyo aza na diabète azali obligatoire donc to ba presque obligatoire pour assurance en Allemagne a conseillant ke mutu nyonso aza na diabète awa faut asala ba cours donc tobengaka bashulungu bacours etalike makamka etalike ya diabète donc bacours wana ezaka chaque 3 ans donc so sala toi par exemple la 2024 donc tu n'avais 2027 ou 28 il faut ça obandela au sala dissous donc ausfrischung de baba ana ninyo na Deutsch au donc soki sili baba kamno so komi si mande ne bandeli ya chaque année awa donc ezali bakoma peke bakoma liboso mbula tobandi ndeti obate 2024 tobandi awa bakomi 2024 na awa pembeni ezali awa bakomi ke eloko nini il faut o bit ya 2024 ezali mingi bit 2024 donc ngola sa ke tant okende chaque fois pas docteur
omemi donc mukanda oyo ton koma kuna otie kaka na nini oyo na opesi bango bako remplir nyonso ba résultat nyonso bako remplir. À part ça bako tila o chaque ba de l'année eloko oyo o bit donc ya 2024 na 2024 directement ngola ça na cycle na yo cycle na yo to ba donc da suka na tongo e ko za la ti combien. Donc à part ça ba kilo na yo pe problème attention pe cholestérol. Donc cholestérol complet à part pe donc cholestérol auto beng HDL auto ya LDL donc ya kitoko to ya mabe na triglycéride ngola ça nini ya pe ya nyonso wana na kati il faut zala donc bakotila yo limite pour na 2024 oyo yo il faut o réussir to lo bandeti na par exemple na tension na yo to na sucre to ke directement na sucre balobi ke sucre na yo oyo ya faut on a deux sortes ya résultat ya sucre. Ya sucre zali auto benko ya nino ya nushtan auto donc ya tongo sona no lete auto pa précolia mais à part ça ezali ya sucre ya tamulai auto beng awana nino na allemand awa benga gedesh ni kitsuka o lang site tsuka o tambe o peut-être peut benga ka HbA1c. Donc nous là ça ya chaque 3 mois résultat o ezwa kambala moko para chaque 3 mois. Donc imbala si matam sus na okende moi na video musu na sala pona ken directement pona ba résultat ya o etali ke makabu ya mutu oyo directement azana secret. Oui. Donc résultat ni faut zato par exemple so vous allez ki nango ya 7,0 no ba ebisi yo ki fa komloke na awa na mukanda oyo na 2024 mbula mobimba il faut okita par exemple to ba ke na 6. Il faut qu'il y ait 6. Donc, si vous avez que devoir na yo sikoyo o sala tout que otala ndeni o koma na 6 na 6 wana. Puis attention, peut-être ba habitation ne fait attention sous 130 il y a 85 auto 80 donc il faut réussir pendant année wana. Donc il faut qu'on se renforcer ou se motiver pour réussir ba résultat o ezali awa. Puis à part ça ba kilo lisusu il faut kota la sonde par exemple pour peser 80 baby si ok pona mbulo to na posa ke o kitana se ya 80 to mandeti 75 mais ça possible. Ya wana ke ezali chaque fois nécessaire que mutu oyo azala diabète azala na mukanda oyo o babengi ke diabète passe awana biso na Allemagne na bamboka msusu na ebité. Donc ezali ba information on apesi pour directement awana Allemagne na ebité nde na bamboka msusu elekaka pona mutu oyo azala problème ya maladie ya sukari. Donc ezape awa na mukanda oyo ba komedio ke ba résultat nini o ezali basalaka chaque 3 mois. Awa so totane siko ezali ba résultat ya chaque 3 mois. Awa ezali ba résultat basalaka mbala moko par année. Et komame nyonso awa. Siko so ezali ba résultat nini mbala sima na osala donc directement pona ba résultat to yeba ke ba résultat nini eza chaque 3 mois. O ba résultat nini esalamaka mbala moko par année. Yango wana ke ezali nécessaire ozala na bit pour na chaque mbula année tengo zo banda ozala na bit otia bit moko oyebi ke oyo lingi ko réussir na mbula wana pona etana yo ya santé. Siko ndeni okoki ko sala bit okoko tia bit na yo donc nde so to benga awa na Allemagne ezali til na yo il faut ezala ya mulaite il faut ezala til ya mkuse oyebike okokoka ko réaliser yango. Par exemple pesa 80 kg okolo bateke na 2024 oyo donc banda janvier tina suka ozana posa ke okita okomanda na 80 okende na 60 kg. Bon peut-être ezana batu bako réussir yango mais ezelo moko ke difficile pour na ko réussir yango. Mais okobaki na 80 kilo na zanango na lingi keti na mbula oyo kosila na longola ta par exemple 5 kilo eza réalisable okoki ko koma ko kitsa ba 5 kilo wana otope na question na oto ba question de ya santé pardon ya tension na tension poko bake na osala tuke tension na ngape ekita et diminuer et comme quand même l'état est normal. Ce qui nous donne à chaque fois tension il y a 140 donc ba résultat zo ba 140 pour le système ané ke bambula na bamboka mususu
eza balobaka na ndenge mosusu ekita ndeti na 140 donc na oyo ya likolo na 140 eza pe possible mais so dépendre nyonso na yo olobi ke eza na 140 mais olingi okoma to bandeti okoma na état ya 130 eza possible ya kosala na pendant année donc il faut zwa otia bit moko oyebi ke eza ya molai te bit moko oyebi ke okoki korealize yango mpe ezali possible ezala bit moko ya mokuse ezali ya mokuse oyebi ke okorealize yango malamu ke otia ya mokuse ke ya mokuse mpe eza facile mpona korealize yango ke otia ya molai oyebi ke peut-être ekosimba nango te donc yango eloko nazalaki nango mpona expliquer biso mais so mpe totali mpe sikoyo na ebandeli chaque fois na ebandeli ya mbula eza na bamagasin babiloko ekota mingi mpona bapareil ya kosala baentraînement na ndaku to mpe na libanda bateka mpo motu nyonso alingi sikoyo ke na 2000 na mbula sika oyo tokoti ke bakilo edimine azala na etat ya santé ya bien azala actif yango moni ke so tala magasin presque nyonso na ebandeli kaka na janvier bakotisa babiloko ya entraînement donc mpona kodimine bamafuta na nyonso oyo tole babiloko nyonso bacalorine oyo tomatisi totie na nzoto pendant temps nyonso oyo tozalaki na oyo ya bafeti yango moni ke so tala mingi na magasin bakoti babiloko mingi oyebi ke ya kosala sport na souhaité biso ke ta malamu na 2024 oyo tobandi sale effort pour améliorer situation na biso ya santé pour toyebi ke malade eza ebele mais santé eza kaka moko na osenga na biso nyonso ke topartage bavideo oyo mpo tosungana biso na biso eza malamu kopartage bavideo oyo quand même ezali na balangue oyo biso tolobaka yango wana ke nzambe apambola moko na moko oyo akozala na courage na motivation ya kopartage video ya KCDB mpe na osepela lisusu na commentaire na otia bacommentaire na YouTube koma tia commentaire ata ndebo na Dutch na Allemand damho ekozala malamu nzambe apambola biso nyonso na esika tokutami mbula kitoko KCDB ciao.